bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Merci pour votre bienvenue sur la télévision Nabino pour la journal il mardi 27 août na mabota Nabino tout font la journée pour notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yambaki mokolo lundi 26 août na cité à Union africaine délégation internationale socialiste oyo kuma makibongo l'ancien premier ministre tchadien héritier mapinyo mapesi bino ba détail. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya lundi na cité ya Union africaine délégation ya internationale socialiste oyo bakambamaki epa ya ancien premier ministre tchadien Saleh Ketsabo président ya section ya Afrique oyo kuna atalisaki ndenge bayaki ko présenter na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba félicitations internationales socialistes na bango na ndenge ba réélire na tête ya République démocratique du Congo pe atalisi ndenge mouvement na bango ezali solo ko soutenir ye wana ezali déclaration ya Saleh Ketsabo bosengeli koyeba kena bokutani oyo esalemaki na présence ya Chantal Kambiwa, secrétaire général Augustin Kabuya moko ya ba vice-président ya plateforme politique Oyo international socialiste IS Namokuse ezali bongo organisation politique internationale Oyo ezali ko regrouper moko ya ba parti na kati ya ba parti socialiste socio-démocrate et travailliste du monde pe lisusu ezali na ba démocrate bosengeli koyeba ke azali bongo héritière direct ya international ouvrière socialiste IOS na Mokuse. Tutikala kaka na masoleta le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la consigner bino ke ye ayambaki lisusu na en audience ambassadeur ya France ya République démocratique du Congo ayaki kolobela kosala ye ba Dieu na yemi tu mabasa pesi bino ba détail. Lundi na cité ya Union africaine, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé audience et pas ya Bruno Aubert, ambassadeur ya France na République démocratique du Congo, ayaki kosala ba adieu na ye. Alobi ezalaki na litomba pona ye amona président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na circonstance moko un peu particulière pona ye alobi mission à 3 ans oyo asali na République démocratique du Congo et sili ezalaki pona ye kopesa au revoir na RDC
RDC. Diplomate français a profité d'une occasion pour nous présenter bilan positif dans la relation entre RDC et la France durant 3 années à mission na Kinshasa. Nangambo Mososo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a télé ce qui regrette suite à un incident Oyo et Salemaki, na ba victime, il y a des diplomates français Oyo et les calculs le 23 et outil koleka. Ensuite, il y a conflit foncier Oyo et Memaki na intrusion pe na emprise française. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a condamné ba acte Oyo et zali ko porter atteinte à la convention internationale mingi penza na Oyo etali protection ba diplomate ndenge arasiraki. Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka a Fongolaki lundi 26 août na Palais du Peuple, deuxième édition du Forum génie scientifique congolais qui est organisé dans le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Une fois de plus, Midjo Mabas. Premier ministre Judith Soumina Toulouka a fongola qui deuxième édition ya forum ya ba génie scientifique ya République démocratique du Congo oyo ezala qui organisé na ministère ya recherche scientifique et innovation technologique Bosimba Kemilulu oyo ezali mingi pona kokolisa ba invention pe ba innovation ya bana ya République démocratique du Congo oyo balobi made in Congo. Finalité ezali ya ko faire participer élite scientifique et technologique ya République démocratique du Congo na développement socio-économique volonté oyo etalisami na programme d'action ya gouvernement ndenge chef ya gouvernement Judith Soumina Toulouka a rappelé que le 25 juin 2024 na clôture ya atelier oyo elobelaki apport ya ministère ya recherche scientifique et innovation technologique na programme d'action ya gouvernement Bosimba Kena Masolo oyo chef ya gouvernement a reconnaître que secteur oyo ekoki ko booster 6 piliers nyonso ya programme gouvernemental pour na yango réussite ya transition ya RDC pour la société, il y a intensité technologique et ezali bongo ba principe directeur, il y a programme d'action, il y a gouvernement. Document oyo ezali ko souligner na ngambo mosusu kembo kanabiso et komema mingi na mokili pour na oyo etali ba produit na union so ya concurrence internationale. République démocratique du Congo a côté en œuvre un certain nombre de projets stratégiques il y a innovation technologique, lokola, mituka, progrès social, pe kokolisa, ingéniosité, pe innovation et longona connaissance. Na discours d'ouverture na premier ministre Asaliwaki rencontre Oyo et Zali Bongo kotalisa détermination ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya gouvernement mobimba pour na kokolisa émergence économique pe sociale ya République démocratique du Congo Oyo ezali incontournable pe universel pour na Oyo etali recherche scientifique pe innovation technologique nanga Momoso soit félicité ministre de la recherche scientifique et innovation technologique pour na kosala na ba instruction nyonso epesami na ba oyo makambo ndenge etamboli ba instruction oyo ezali mingi nécessité moko ya ko identifier pe ko évaluer pe ko recommander na gouvernement pour na oyo etali injonction na économie congolaise misala kitoko oyo ya génie scientifique ya République démocratique du Congo na tina wana ministère pe ba service public nyonso bango ba ko s'adresser na génie scientifique et technologique étranger oyo désormais esengeli à s'adresser liboso nanu na génie scientifique et technologique il y a République démocratique du Congo mingi otobengi ba autochtone bangonde ba kopesa na recherche scientifique innovation technologique nationale et za la bongo na centre ya programme nyonso chef ya gouvernement na ngambo mosusu a visitaki quelques stands pe ya exposition et salemaki pour na kosala évaluation pe pour se rendre compte yemoko na ba œuvre oyo ezali proposé et pa ya ba chercheurs nyonso bazalaki présélectionné Bosimba ke au total 450 chercheurs mobimba pe ba inventaire et longo na ba innovateur ba yaki na Kinshasa ba utaki bisika na ya mboka pe lisusu na étranger bango basalaki mingi ba projet ebele na makambo etali science environnementale science médicale art lettres sciences humaines ba science agronomique assainissement et environnement innovation pe navigation aérienne et longona technologie appliquée kaka 50 meilleurs projets yango ekozala retenir po ete bayeba na kozala primé na ndenge moko ya rigueur pe cotation ya jury. Comme promis, Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka a échangé avec le lundi 26 août dans la délégation. Il y a 13 représentants à Vendor, il y a marché de la liberté, aux victimes d'incendie, au Salema qui n'a boutou, il y a le 24 août, le 25 août 2024. Héritier Mapine, il va détailler.
alalakaki ke akoyamba bango lundi 26 août. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ayambaki 13 représentants à vendeur ya marché de la liberté victime ya incendie ya pavillon 5. Judith Suminwa aponaki jardin de premier cadre naturel pour na kosolola na bango. Après bangonga ya discussion, chef ya gouvernement central a décidé à couper sa assistance financière na ba victime na fond ya démarrage ya activité na bango. Premier ministre a encouragé ba vendeur ya ko structurer commerce na bango pour ba bénéficier na ba avantage liés na ba système financier et commercial formel. Ba représentant ya ba victime, ba loi qui diligence oyo topé disponibilité oyo Premier ministre Judith Suminwa azali ko traité bakana bango. Tant que tu na maman Judith et ça nga bien assurer biso en tout cas kokutane ka boy na senti que na zui paix na yaki na kimia teme na zui kimia à partir assurance o assurer biso. Donc le monde que tozaki na passe mais tant que ye a maman ya biso to sepeli makasi na passe wando ke kitisi biso ma douleur ndambo tout ça. Et blo zika ki to koma ki désespéré. Nende maman bengi biso bo nende to solo to comme d'un espoir to bi que maman a sal quelque chose pour sa maman a memi biso na monté. Patron exécutif national a recommandé qui mise sous paix à commission chargée à collaborer liste définitive ya ba victime ata mon côté bakoki ko bossa na ndenge premier ministre insista ki il faut to ko kakoyeba ba liste banani ba union surtout aza awaza responsable to yé pour na ko bundate si vous le permettez na ba condition baza pembe nanga oyo ya liberté et cause à la paix problème na ba we ba victime ba sollicita qui 72 heures pour na ko travailler na dossier oyo na ba échange oyo bazu mokano ya ko réhabiliter pavillon 5 ya marché de la liberté bo simba ki marché de la liberté et zabongo na 21 pavillons 800 étalages 65 magasins pe 10 000 vendeurs recensés. Rencontre oyo ezala ki bongo na présence ya ministre délégué ya urbanisme pe habitat chargé ya politique mwana mboka Didier Tengelito, vice-ministre ya intérieur Eugénie Kamba, ya président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Levi Mbuta, gouverneur ya ville provinciale ya Kinshasa pe lisusu député national ya circonscription ya Tchangu Ogi Kalanchi. Maladie ya mpox ou variole de singe comme déjà la Kinshasa la prévention nini population ko sala pona ko éviter maladie oyo topé ko réduire yango une fois de plus michuma basa pesi noba détail. Déjà na Kinshasa maladie ya mpox et koti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete bosimba ke pona prévention ya transmission ya mpox bosimba ke pona ko éviter transmission ya mpox esengeli ko sokola maboko pamba peut utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique et sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya mpox pour éviter contact na ba liquide contaminé c'est-à-dire makila salive topé soyi sel topé kaka masuba sperme sécrétion vaginale pe surface nyonso oyo ezali souillé na maladie oyo bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mususu ekoki kozala infecté ko éviter ko manipuler banyama oyo bakufi bango moko tope oyo bazali ko présenter maladie oyo ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pour na kosala enterrement pour bazala sécuriser ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel vaginal anal tope oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo population a paniqué kasi soki ozali observer ba mesures d'hygiène oyo okozala épargné maladie mpox ezali maladie oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika pas d'automédication kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Honorable, non, bon, après que cela va différents départements et écoles, complexe scolaire, moment Pemba, y a meka ko la synthèse ya masolo na ye azabongo na micro ya Ladiland. Toye awa na département o eza na kati ya fondation de Rombungu branche nango ya complexe scolaire Mama Pemba. Bana
baza na vacances ensemble na enseignant na administratif mais école ezo fonctionner parce que toza pe na période oyo bana il faut bazoya ko se confirmer et puis na bano bazoya ko zo ba inscription na bango nde lokola to komi pembeni ya kozonga bino mo bomoni misale ezo salama to réhabiliter ba wese nyonso ba faïence ba caro nyonso ba ban nyonso kufa ki to longoli yango to tie ba ban to repeindre pona di place oyo ya kitoko et puis ça peut mailler ya kitoko voilà nde ba travaux peso salama ndenge to ajouter encore 14 salles de cours en principe fallait aller au-delà mais tande toza trahi na temps sikoyo tozo zonga toza na réunion lelo esalami réunion esalami na ba département mibale ya liboso to yambaki département ya finance na ba financier pona tozo ba stratégie ya sika ndeni to kosalela musala oyo marchaki te to longola to bakisi mayele po oyo ya mbala oyo e marché lisusu koleka tango eleki pe na suka toye na département ya patrimoine ba oyo bazokengela biloko nyonso ba mama oyo bazotia propriété bato oyo nyonso bazosala sécurité nde bazwi ba consigne ya sika pona mosala ya kitoko na 2024 2025 ya année scolaire otozobana nde ensemble na bakonzi ya école naza na bacordon awa nde réunion uti koleka lobi lisusu toza na réunion na badépartement mosusu mpe tokende ntina baenseignant et après nde semaine prochaine tokosala intercession na biso tosala mpona prière kobonza mbula nyonso mpona biso moko basali ya complexe scolaire Mama Pemba mpona bana classe na biso nyonso mpona baparents nyonso mpe mpona bonne collaboration na l'état voilà oyo tozali nango yango wana donc bainscription kala te tolingi toclôturer bainscription kala te tolingi toclôturer soki ezalaki tobakisaki basali te nde déjà tosi toclôturer parce que tozwi mwa bana yango tosengi na baparents oyo nani bazwi bainscription na bango te baya kosala baconfirmation na bango na bana ya kala mpe baya kosala bainscription na bango mwa baplace ezana voilà oyo tokoki koloba yango wana tosengi na nzambe abatela mboka abatela bakonzi ya mboka abatela bacolaborateur na biso nyonso ya enseignement nzambe abatela ngai moko mpe oyo atie mpona kogere ekole ya Mama Pemba mpe personnel nyonso abatela biso abatela baparents batili biso bana mpe bana classe na biso nyonso pour que tokutana malamu tobanda mbula mpe malamu tosukisa mbula malamu voilà oyo esanctionne maloba na biso sikoyo na oyo touti kosala comme activité lelo yango wana mpe torance appel pa ya bakonzi baréunion etikali bainforme déjà bato baozala mpona bokobi malamu ya année scolaire 2024-2025 RDC oye oye Fondation Nero Mbungu oye oye Ampera Nero Mbungu Fumu Abanga Moyo oye oye Complexe scolaire Mama Pemba oye oye Complexe scolaire Mama Pemba école à Kitoko Bourgo inscrit bana na bino pour l'année scolaire 2024-2025 héritier Mapine mi bas détail. Rentrée scolaire 2024-2025 awana complexe scolaire Lembo Masolo esi ebandi tata mama welisa ba place eza limité yaka kokomisa mwana na yo na complexe scolaire Lembo pour a bénéficier na formation pe éducation ya kitoko pour lobi akoma moto complexe scolaire Lembo plus de 40 ans d'existence ba professeur Balinda pour na kopesa éducation ya banda na bino otuninga complexe scolaire Lembo ezwami wapi mona yango na avenue Sandoa numéro 71 référence station Gambela na Prince Kasavubu aux Amobimba. Inscription est gratuite. Les enfants aux en conditions bien, conditions hygiéniques, conditions de cours, nous avons des professeurs qualifiés, tout ça là à 100%. La preuve beaucoup qui est dans le palmarès, il y a l'année où tout le cas. En tout cas, les enfants, ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses, et sengeli koyeba ke complexe scolaire Lembo eza na ba cycle lokola maternelle, primaire,
pe secondaire tunanga nini awa bana maternelle basalaka ba visite pamba nyonso wana pona bazala na connaissance ekuba pe lisusu kolongola bango complexe scolaire Lembo enseignement mwana atangi au sentir vraiment que mwana azana bagage intellectuel tunanga na secondaire bazali na ba option lokola latin philo commercial et gestion pédagogie générale pe sciences générales chaque année ba betaka ba 100% pambate na complexe scolaire Lembo formation de formation complexe scolaire Lembo ezali kitoko pona éducation ya bana na bino ngai se complexe scolaire Lembo pona assurance ya avenir ya bana. olingi okomisa na université ya kitoko yebaki université chrétienne catholique do akam baza kosala bainscription mpo na année académique 2024-2025 frais académique eza na prix ya se eye tunanga nini omitungisamaki mingi osilisi classe esika kokende kotanga université ozomona te tika na yebisa bino kotambwisa lisusu mutu te yaka na université chrétienne catholique dans akam ICC dans akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription esi ebandi pour année académique 2024-2025 basé na ba département lokola sciences informatiques droit sciences de l'information et de la communication sciences de la santé sciences sociales administratives et politiques sciences économiques et de gestion awa chaque département eza bongo na ba option na yango. En tout cas eza université moko o eza na formation on ya bien eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye pona kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean, lots in our university. That is the Grace Press, where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more, and it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na ba silisa. L'inscription est à continuer, puis bandi peut déjà l'inscription. Ils ont les gabons na bassiste na biso. Na université ICC dans akam awa frais académique eza mukie ko banga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans akam ba adresse eza ya kobunga te avenue bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembau numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula esika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko ICC dans akam enseignement haut de gamme l'excellence performance pe leadership et vandi awa. Président ya Jujuchu funa maître Medi Mavungu toto oyo akabolaki samedi 24 août kuna na athlète na ye ya funa ba fourniture scolaire pour na bana na bango bakende classe kitoko mokula lundi 2 septembre Nadine Asona alaki wana compte info ngala batlet ya Jujuchu mingi penza na attente ya funa na bokamemi ya président nango Medi Mavungu bazali tango nyonso bien encadré na sima ya tournoi monene oyo ezalaki organisé na ngambo ya bakade pona ko occuper bango pendant ba période ya vacances et pa wapi na suka bazwaki ba médaille pe biloko ya ndenge na ndenge weekend eleki attente ya Jujuchu funa na bokamemi ya président nango Medi Mavungu ba
babosaki lisusu na bilenge oyo na kopesaka bango ba objet classique po na kopermettre na bango bazonga kelasi kitoko. Nyonso ezali ba initiative ya président ya Juju Funa maître Medi Mavungu Ntoto oyo alingi bilenge bazala bien encadré na sport kasi babosa na penzela ya kelasi te. Kuna apesaki bango biloko ya ndenge na ndenge pe sur place bilenge basalaki ba démonstration pona kotalisa niveau na bango na pratique ya sport. Nous allons continuer à encourager bana dans les classes. Bana bayara dojo pona ko la maîtrise de soi. Na ko la paix légitime défense. Parce que le sport peut pour garder santé en bonne, nous autres en bonne santé. Nous formons Bakulu Nate, nous formons toujours Bana pour un avenir meilleur. Parce qu'avenir est dans des Bana. Avenir n'a pas à lobby des bino. Quand vous êtes bien formé, sur le plan physique, vous êtes en forme et sur le plan mental, intellectuel, vous êtes en forme, avenir est quand même assuré. C'est comme ça que tu as l'accès à la classe. C'est là sport. Alors, respect à mes parents, respect à mes maîtres dans l'école, tout comme dans le dojo, parce que c'est important pour l'avenir de la lobby. Vu que la rentrée scolaire est à calamité, on a participé à un championnat organisé récemment. Nous allons continuer à encourager sur le chemin de la vie. Vous voyez? Alors un grand merci à vous et de continuer mon entraînement, c'est important. Classe P, qui ma classe T. Vous l'avez le la master T, l'anda au papa la maman Zoluba. Tu vois Kani? Merci. Et Bambo te na ba parents na ndako. Zwa kaye na yo biki na yo lati na mema na ndako. La vie sa parents. Oyo ba mettre na biso ba pesi biso. Photos en classe, va mettre ma photo qui est de classe. Tu vois Kani? Os. Na miko ya info lingala moko ya ba bénéficiaire ya ba objet classique à talisi et sengonaye. Pesa ba kaye parce que tozali na final to bundi final ba pesa biso ba enveloppe puis to biso samedi ya lelo c'est démonstration ali ba pesa biso ba kaye na ba bic ya na pesa mettre Medi merci pour na o sali ni ba pesa biso ba kaye na ba bic tozongi école merci pour na ye jama pambola na ngambo ya vice-président ya Juju Funa Ramazani alobaki boye. Manifestation c'est par rapport à tournoi organisé par rapport à cadet organisé déjà ma médaille na bango ça fait moi enveloppe na bango comme c'était les vacances comme il a la rentrée scolaire c'est pour cela on a pu penser à eux pour leur montrer aussi le chemin. En faisant le sport et la délinquance, on doit aussi leur montrer aussi le chemin de l'école. Ils doivent aller d'abord à l'école pour... Nyonso ezali kosalema na likanisi ya ko encadrer bilenge ya funa na pratique ya sport oyo po na santé na bango ezala malamu nde Juju Funa na bokambemi ya président Medi Mavungu ba encourager bana ba pratiquer Juju. Pona koyeba ndenge journée ya mokolo mercredi 28 août kozala bolanda provision météorologique ya Metesat.
Bozala qui est belé pour na kolanda info ngala journal ya peu pour la peuple ceux qui se pèlent qui n'a pas merci les gars Tingi Matomi Nazaki bon la sima caméra concours rédactionnel Nadine Asso na Pemi Joma Bassi héritier Mapinde Mingulungu a superviseur qui journal oyo montage sima qui père Francis Kanzalokoka P Fabrice Lundombi ngala bido t'obtenir rendez-vous Mikozali Koya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société oyo etali aviation yango CAA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CAA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CAA soki tozwikaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Itali kosala ba fret ya bakoli komitungisa mekozala soute. Pourquoi toloba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Lisolo, bien abisso, Guylaine Yembo, dans la place de Sengeboti de CAA. Il y a même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a autant de bino, on peut s'asseoir à confiance. Les agences assirent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, fula qui manque que mais les autres du avion na Tsika. Donc c'est une agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les choses à Balé dans Congo, en tout cas Tola Lipongia va bébé. Vous allez cocher dans la barque de CA pour avoir des et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous avez mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'est fait la awate. Baba qui s'est dit que vous avez mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.